Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. tazobela boza vraiment te bino ba comédie bino ba journaliste c'est pour ça là on ta kutu biso boto biso sali bongo bino ta bino sala te mutabeli boye o kepotali par exemple comme par exemple la maman au moni le mutalali au moni nombo toza a soto ke biso son hôpital ba ko tsa biso te to yependa to kangami abu na bino ba journaliste filmer mondo eza to kependa o to ke na mbetu moto ko tala moto ba ko tsa biso te le bato ba bela ka so na keye sa te fona benga bino nyonso presse bino pe l'air bato ba bela bokenda na ba caméra bino te ko filmer point boaka era matanga on ton sa ba vite toni non ba si ça la somme tomber l'artiste ça na mbetu hôpital biso ba juste to comme pena si c'est ça mais et pas ba comédien on dirait mais pourquoi ma belé boyete ta caméra balu sa filmer bobo me filmer ta bino ebele pour la zama mais bo sala ngopé na mbete hôpital penda bo moni bino belé ba ko penga bino pas ba docteur président moi malobasuka pona malobasuka pour la kei pour n'est plus avec nous to éviter biloba loba nyonso to loba ezaya solo ezaya lokuta ezani aula mukati. Alors, inutile to tika komi chuba lisusu pota na kati ya motema et pas famille biologique nae et pas famille nae artistique. Hein, tout exemple quoi toujours piqué bato bana passe bozo piqué, c'est pas du tout. Major général Talarayo, donc merci vraiment quoi. To ya mayo tout le monde a oza ole la paix artiste moko yebi comme Chiko Pululu to yeba tant on vanda gina tant message wana ki pana yo yamba ki on ndenge ni pose la giwaji. Bon, message wana esala mutunyos tout passe na motema et puis Chiko Pululu aza moko kombata oyo touta na groupe Sai donc il est vraiment biso tant to yé na groupe Sai tozo tant ya ko répéter na mais tant ya tourner na ezala été ngongani kokaki déjà ya sala makambo na atamsa vie na ndenge mo lingi quoi au ma président esala moi passe na ba 5h ngana kay solana na 5h ne publication ka ne banda kaka et ça m'a participé et puis toujours la Pululu na même morale même idéologie toza na cinquantenaire tozo longolé pe kala mingte to ebité so na kati kunezani po banda to yaki to de ba 14h non pe non to longo te to moni atama opposition no moroté so papa mutu salami entre NTPC et puis na côté ya président Sai est-ce que boza bozu ba disposition bien pour que tout les appels pour le ninga moi kini. D'abord moni biso na biso tano bana kitambo Pululu to linga to tia na martyr te po na tanda bana kitambo ba déclarer ki moko ya bango azala na kati ya mabele na bango kitambo venanga Sai patron mavinga azamo na kitambo guerre combattant omoni ba réunion ya vena biso ba président Masumu et puis président Masumu donc aza papa mais il faut yeba a olobani vous comprendre mutu azo sala ba désordre yana ya vraiment batwana quoi ba papa wana batik la biso eza matanga ba jeune et puis ndenge ba kendaki avantage ke ba kendaki et puis président Masumu remarque nena nous dans soaza papa mo malamu avant maman Oliva benga bango abenga bisono tout artiste oyo tozana kati ya nini na bango wana voilà to tia balar na biso cas de problème ke ba benga biso ba to pesa ba kombo na biso ba mboka après des jours ba tout mona ke Pululu kufi ba na matanga na cinquantenaire ba lela ya grave vous comprenez après des jours kaka maman Oliva benga bango na kinga kati to komona ndenge ba bini ba dansa ba zaiko ba bini banani to ba bosani ke ba tiki Pululu na morgue ouais bango bazo bina ngo ba zaiko ba bini ba vimba kuna non na souci eza même eloko oyo c'est répétaka tukuta ki mundanga nanga kufi bana poto to rappeler quand même parce qu'il faut c'est ma beza photo dénoncer mundanga nanga kufa awa a NTPC bakena
kingakati baza réunion na maman batikala ko beta solo munanga te mais entre temps munanga na morgue munanga bakuna na veste ya kala cercle uta pas présent et sobé mais entre PC bakena kuna baziba mbongo babeta li solo wana te donc yango moi que ça ne peut pas c'est continuer toujours et pas chiko pour tout monde qui va ibu ba uti kingakati et là bazala na mawende kuna banga kufi baki ko bina wadasa zaiko siko les problèmes ezalaini pas président Masumu pour yende mutu aza président ba comédie il fallait tout ça l'élection tout le ka tout changer président mota ko umela tamula ibon et puis ba benga biso bazwa ba kombo na biso et comme tangu ba kendo zo biloko kuna to kendo zo biloko ba benga bana kasi na bango basala ba théâtre te bande kuna bango basala ba théâtre te soit mobali tia moi tentir sala moi boye ko zo biloko na kingakati et ça là ma passe pour na président Masumu d'abord on a attaqué pour yende leader donc batika biso oyo azamoko combattant généraux ya groupe Saïsaï tozo lele na idéologie avec nanga fiston Saïsaï yango na tutie matanga na biso na Vélodrome to boya ko tsango libanda martyr po na libanda martyr na 4 stade à Vélodrome et l'équipe na 4 martyr wana tout monde a papa na biso Mundori bana lemba bana njil pe ba fashaki ti ba négocier ba artiste totalika ke ki ngasani ba so de mouton ba des autres bimakuna ba artiste ba zoka banini to lela Mundori na fikini pourquoi pas bango pe ba yagite te ba tsepe kana martyr ozo comprendre donc ils a participé ma wakala mingi te longo la faire na biso to ki poser na nous place to lele kitoko na stade à Vélodrome lobby déjà na ba 12h 13h to longole to ko tike place au bon merci biso tout to comprendre déjà ni to sala awa par rapport à matanga de artiste avec nous attaque artiste pour participer ni te le bambo ko exemple ah merci Ndego on a rôle bezara ke lelo nde na ndimi make biso ba artiste comédien toza na bolingo te donc nde to abeto na matanga biso to akulela pululu mais to comprendre te bande comme so yo lagisa babilamba na ebité so muta kufaki azali saper non mana ebi muta kufaki azali artiste comédien o apese belé na mboka oyo batu batika na ngolelo apesa banzela o lelo bande comme so pe na sima na ye azo makambu par rapport donc lelo o biso toza ande to yende ko lela chiko pululu non te yo laksa o toza nango donc o esenga pasi vraiment ngwana bande comme so babundi bande comme so bazo swana pona mamba bilamba bande comme so bazo swana pona mamba mituka donc yango te o mato ila kia artiste problème ni ni lozana ngo entre ANCPT na couple mususu tozomona bande kwa kitambo te problème eza nini problème eza ke biso ba artiste comédien ba organisation na biso to sala ngo bien te nyonso et ça ma mabe donc bande kwa kitambo eza famille et en plus chiko azale pe na ba camarade na EP na bande koni o baza ba artiste comédien te ala pe na famille na donc il fallait to yoka bango mukie to sangisi pe ya biso mukie après to bimise loko moko ba ba sali réunion côté na bon ba sali réunion côté na bon c'est pour cela EP ça m'a rambo ti siko to zara ana moko donc bienvenue à bimité to yeba depuis to yaki depuis 8h siko to kende to 15h to kende de 15h donc le président Masumu ba misu ba bise ya kende na yete donc to yebite mais nga vraiment so ba bito za président Masumu vraiment et ça nga passe ma mingi donc veni na nga vendre na parler héros moi o ya banga on nini donc so eza vraiment yebema eza ko donc biso vraiment de toza boye to c'est la ndeba misande ko na biso to kende tchaye sika auto bongisa pour na ko tchaye donc c'est ça donc on a ngolo ke biso artiste comédien il faut toza na bolingo il faut to vivre le rôle ba politicien ko mona bango na boye ba finga na me na butu bakuta na basola parce que biso siko na ba artiste comédien zala te soko moni mutu moko boye ba bebana na kingani par exemple le moni lo ande ti fina so Caleb basolo la tena kingani mo boye ndenge bazana ka bongo le tindi te bakuta ba pesa mbote te donc eloko wana fe longo eza mamba kala yango ezong sa biso place to ali Vamos,
magnifique, ouais. Ah, les rois. Quand on est sur le comédien, donc vous faites des témoignages. Ah, mamie, c'est pas ça qui gagne. Quand on est sur le comédien. Ah, oulou, accueilli. Pour l'ongablement, tu as appelé que ça au Landomba ou Bobo. Délégation et maison mère était Yangia mama tena tunaona na biko yote kwa zakona yeye. Kompani. Kwa wewe ameomba kuona bakena production ya Zenith. Kompani. Wewe ameomba kuona. Ndio wana pesa. Voilà. La vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,
documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date et